bino batata bamama bandeko ezangai ndeko na bino kumu enyonyo en direct ya Brazzaville esika na tia base na ngai me nazali congolais ya RDC na tia base na ngai na Brazzaville mpona baraison oyo ezali ya ngai mpona alandelaka makambo oyo ezoleka na mboka na ngai RDC. Surtout ngai ndeko na bino kumu enyonyo nazali koyoka mawa kuma congolais twakutia kaka distraction liboso kuma congolais alingi kaka bozoba liboso azokoka komona liboso te makambo nini oyo ezoya makambo nini oyo eza koleka eza mpenza mawa mingi. Lelo nangi na démontre bino eloko moko pour vous comprendre eza bacongolais ya diaspora oyo souvent bamibengaka bacombattant ezala bacongolais mosusu ya diaspora oyo baza na bango bacombattant te ezala bacongolais oyo baza na kati ya pays oyo bamisusu bamitieki baza na majorité bamisusu bamitie na opposition. Mais comment bokoki kopousse mayele na bino mosika te bandeko na ngai? Comment bokoki kocomprendre te ke balekeli bino na esprit? Bon, nakodevoile bino eloko moko lelo. Esengo na ngai kumu enyonyo yali ere moko ezosekisa nga oyo eza lokola komedi moko boye. Komedi yango mpe esimbi. Alors tika nga na félicité na ngai na félicité makasi Joseph Kabila na Lambert Mende na ndenge komedi na bango basali e komedi na bango esimbi. Ngai kumu enyonyo na koloba na bino boye likambo ya sai affaire ya sai. Est-ce que boyebi montage nini eleki wana? Ntango nalobi boye bino tu toyebi montage otie bainterprétation na bino nyonso oyo butu mwingi bozalaki kotia na Facebook, bozotia na bareseau sociaux, bozopartage na batwitter, na bawhatsapp, tosala yango te, yango ata moke te. Botika sikoyo ngai kumu enyonyo nalakisa place buzoba ezaleli te place Joseph Kabila na Lambert Mende bakosele bino. Boyebi ke nungu eute kozala na mboka a partir ya le 19 janvier population etombokaki makasi makambo ya baarticle na bango balingai bavote na parlement kuna oyo ezoluka koconditionne makambo ya baélection tosala na kopesa badetail te mpo makambo wana elobamaki boye badetail nango y compris makambo ya badécentralisation oyo bato basali koboya badécoupage ya bakatanga na banini ke moment wana yango te parce que ça bamanœuvre mpo toleka délai ya 2016 suite na mobulu wana boyebi yango oyo ezwaki le 19 le 20 le 21 janvier décision ezomaki na gouvernement bakataki internet. Internet ekatamaki. Alors il fallait bato bazalaki na badonnées ebele baimage ebele par rapport ya makambo oyo elekaki na mikolo wana pas moyen ya kopiblie yango pas moyen information circuler ya baréalité ya bamakambo wana esalamaki mpe ya bamakambo mosusu. Or sujet wana soki ekomaki d'actualité parce que bato ya libanda bakomaki koalimenter mais comme bato ya libanda baza na badonnées ya makambo elekaki na kati te ermo bazozwa babiloko oyo elekaki na banigeria babiloko mosusu eleki na bacote d'ivoire na bawapi bazotia yango bakomi kaka RDC mais ça na baimage oyo ya RDC oyo efali ebima libanda
Le moyen du message, le gouvernement a joué prudence à bloquer les réseaux sociaux, à bloquer Internet. Alors, suite à la déclaration, il y a des hommes d'affaires, des banques, la société, le droit de l'homme, les mélis, piquer, le dit que non, au fur et à mesure, comme on a d'actualité, dans la côté gouvernement, et collé que la bino, bande konangai, ngai kumwenyo na lobanini, bae kozwa, balobino, il faut créer histoire moko, ou distraire batou, de façon que, et qui mis actualité ou important na internet, actualité wana ya buzoba, et kokakokota. Mais batou pe bakozana kata histoire wana, bakozana bango ba ignorant na yango. Ba préparer ba source na bango ba sali pe eloko moko oyo ekubiki ni ko aboutir kaka na buzoba. Mais le Congo linga buzoba mingi ba dit que ako alimenter yango, ako relayer information wana. Voilà l'essence, il y a à faire ça et ça. Une semaine après, il faut créer le Coran. C'est comme le 26, le 27, le 29, allez, c'est comme on est dit. Ça y est, à violer. Ça y est, à violer. Ça y est, allez. Parce que nous sommes basés en haut, les solos, nous sommes faisés. Nous sommes interprétés dans les naïfs. Quand nous sommes combattus, oh non. Et ça, problème politique. Nous sommes oh non, à des matinales, moi, na Kabila, yango wana, bah, nous sommes oh non. Asalaki yango boye, allez, moutina mouta alimentango. Bah, tu peux défendre, bah, fan naïe, et comme il peut, oh, aza innocent. Et bah, écoute, bah, tu vas bossani, tension, vous t'avez cosa na mboka, bah, tu vas bossani, makamou est important, moutou nyonso, à côté, na dossier wana. Va gérer yango, bah, il que Molière télévision, ils ont moko, et c'est la base, oyo bato tsusu balandaka makasi, mama na utili su ya distraction pe na makambo mosusu. Basali tu affaire wana ekoti na Molière. Ekei, na koloba mingi te parce que boyebi na ba réseaux sociaux, likambo ya sai ndenge etamboli na bato bazalaki pour, na bato bazalaki contre. Bosa ni makambo important. Voire même ba loi, batali ba décentralisation, ya ba Katanga, ya ba province orientale, tout ça là. Bato batie yango kate. Mais ça qui makambo bato bazali ko s'opposer na yango par rapport à la réalité sur terrain. Mais bato tout bakoti kaka na affaire sai, bamsu bazo réclamer libération na ye, bamsu bazo tiola ye, okanga makina bato wana justice ebeti yo, bamsusu na makala pe bato bazana besoin koseka 1000 commentaires. Oh, ezalaki jie. Babungisi bino information, babungisi bino makambo nyonso, babungisi bino makambo important ya koloba, okangami na distraction wana. Jusqu'à ce que ekotombe ba préparer le sous que non procès l'équipe. Ah bato ça ya dans la raison ça innocent. Voilà boy ba msusu te akozala ka condamné ba dossier politique voilà boy. Ba mbino la distraction wana. Et comme un jour, Tchaki va couper sa verdict, va pousser en haut une semaine. Mais un jour avant, Tchaki, vendredi, le jeudi déjà, Molière Aleki a commis qu'on peut ça déjà verdict. Il y a les camps. Il fait ça innocent. Tu vas commenter, révéler, écoute, qui n'a pas réseau sur Botalaki. Et l'émission, on est l'équipe pendant toute une semaine. Donc, ils ont captivé moral, il y a population. Et Koko Masikoyo, dans un moment, une semaine après, oh, lobby awa, les Araki, le 20 ou le 21, ce que la micro-cité, paraît qu'on peut ça, verdict Wanake, Saï, Azali, innocent, le 20 mars. Et le même 20 mars, Wanabouebake, et pour bloquer Internet, Internet, Ndambu. Ba bloquer qui va processus, monsieur, il va téléchargement. Ba bloquer qui va modalité, monsieur, il va cocoter en Internet. Mais à partir du 20 mars, pour le petit verdict à ça, bah, l'internet est normal, pourquoi peut permettre à tout le monde à propager les sous-sanguana, que justice est Katimakambu, justice est Makamamalamu, c'est abimi, pour
yango na janvier bobosani baidéologie mosusu bozalaki nango na janvier oyo bolingaki bopiblie oyo bolingaki bolakisa baimage mosusu bato kutu basi baefasa babosana tala ndenge bose captivaka na distraction on a évité baévénement elekaki na janvier baévénement mosusu ya makasi elekaleka or eza baactualité oyo ekoki kovanda mpe pendant une année 2 ans parce que makambo oyo odeklaraki oyo peuple abimaki libanda nani eleki te toza kaka na kati ya makambo yango mais bolali pongi tout le monde a se plongé kaka sai likambo ya sai oui bakangi mutu oui aza artiste aza vedette bona boye mais yango wana pale eza l'important mpona avenir ya mboka na biso Congo yango wana te mais lokwa bolinga distraction ye moko aza sponsorisé kaka na bamasanga bino mpe bolingi makambo ya bamasanga na yango wana ezomemamema bino bokangami kuna esikoyo bafungoli internet bozongi klima ezongi eyaki kaka mpo ebalaye esprit oyo ekwetaki na kati ya bato bakomi kolangelaka mosusu tosala bato baluki base branche na politike ya mboka ezokende ndenge nini base branche na makambo ya vi ya bato bamemi distraction tala soulèvement na likambo yasaisa ndenge captive bato politike wana ti bakende yango mpo baya kofungola internet bien donc vraie cause ya affaire sai oyo bakangelaki sai yango wana ngai le visionnaire nkumu enyonyo oyo amonaka oyo ayebi moto ya bwanya mpe moto ya mayele ezalaka yango wana mpo edésoriente bino bobosana nano actualité ya makasi bokota na actualité ya buzoba nakanisi na suki wana bino moko sikoyo bosanuki bokomprendre na bao bakumisaka batimba na bao bakumisaka batimba te na bao bakumisaka soki ndenge nini biso titozwamaki donc trop tard nakanisi nakoya lisusu na numero mosusu mpo na dévoile bino so makambo mosusu oyo bino bokomprenaka te alors coup de chapeau na Joseph Kabila